Antoine Kido. Likolo nango toye wana botala biso wana batala wana botala biso ko consommer biso. Ça voilà. Yango wana nde moto to consommer ba vidéo nango esala likolo nango yo mama oyebi nde basimba mobali ya to l'action basala. Yo papa oyebi nde basimba mama ya to l'action basala. Likolo nango bambote na biso ya trop balobi mabe donc tobombi mo moke extrait mais bolanda biso toza wana donc bakala mingi te bo consommer ba chaîne tata maman bo consommer ba chaîne na biso donc sans oublier sugar donc sans oublier copine nga pe ozala wana Maria Mandala likolo nango pourquoi pas na pesi mbote na ngai na vie nanga moko héritier Kapuka donc bo consommer chaîne ya HK mikolo to leka na chaque jour bolanda biso ba histoire ya bien ça ba conseil ya bien ça pourquoi pas te conseiller tata maman leki et ça sou bien donc yom to ba ko saisir opportunité te luka biso kana HK ozwa biso luka biso pena consommer ba film bongo te mais luka biso to sale lo pena mambo esengi o sepela donc ba mbote nanga trop na bana poto donc à bientôt na chaîne na biso na bana braza donc braza villa yo na braza et belé rolobe ça te bo consommer ka chaîne HK donc à bientôt na ba télévision na bino ya YouTube donc bisous